mama ye, mama na lobe, mama ye, lele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, lele mabondela, isikanyo sozali. Voilà, Gallo Poms Gali la casquette de la presse congolaise, après Sibinombo de partout, Bozuli Bakou encore une fois de plus, c'est la Katia Tolona, c'est 100% Jésus Tolona, c'est une chaîne qui a été créée par Jésus-Christ de Nazareth, confiée à Maman Anne Kalamba. Et quand je vois Maman Anne Kalamba, je vois directement Pasteur Carlos et le Gordo du Temple de savoir les bien contrôler. Baza couple Oyo et soutien vraiment Gallo Poms Gali Neftali. Toujours dans l'idéologie Kakaya, émission Nabiso 100% analyse. Aujourd'hui 100% analyse, nous allons prendre un assist de sans polémique. Sans polémique, c'est une émission qu'on ne doit jamais parler de polémique. Tel que c'est une chaîne chrétienne, nous ne sommes pas censés parler de polémique. Ici, on ne fait pas la polémique, ici, il faut qu'on fasse de la sorte que Mokili eye baye. Je ne peux pas continuer mon émission sans saluer celui qui est derrière la caméra, Herman Stadi. Herman Stadi, les caméramans géants tels que son présentateur Gallo Poms Gali Neftali. Donc il est là, Mikolo Tosi Jean, Topé Missé Nan, Jean Toti côté Kuna. Il est toujours assisté avec Jérémy Nembo. Hermas Dembo. Jérémy Dembo, voilà. Je suis assisté par Jérémy Dembo. Na pesi binombo te batu obozora libako Rolanda. Émission na bino na Katia dans 6% Jésus. Na salué couple Jean-Claude Kalambay. Couple Jean-Claude Kalambay, je vois maman Déborah Kalambay. Pourquoi pas aussi couple moi qui on est un couple parrain. Dans le couple parrain, couple moi qui papa Frédéric, moi qui c'est que maman Karine, moi qui et je vais aussi loin, je vois Sarah Deli ne ment pas, Sarah Deli ne ment pas la version beauté mon sarol maintenant en Hollande, bah gros bisous à toi, maman prophétesse Déborah. De gros bisous à toi. Donc on est là, toujours avec notre émission sans polémique. Aujourd'hui on ne parle pas de 100% analyse, aujourd'hui on parle de sans polémique. Sans polémique, je reçois pour vous un artiste. Je ne sais pas, il reflète une image de quelqu'un d'autre ou il sort avec lui. Donc quand je dis il sort avec lui, c'est-à-dire ayena qui est, tout ayena qui bat, tout ayena qui kala, tout ayena qui sika. Donc ensemble avec vous, nous allons découvrir dans ce plateau avec notre émission sans polémique. Il est là, il s'appelle Slim Tantin Gege. Il s'appelle artiste Slim. Bozouaka Slim, on s'en a boutique. Pour éviter des problèmes. Nous sommes une chaîne chrétienne. Voilà. Slim, bonjour. Ouais, bonjour. Boni. Kitoko, muke, ntingika biso basitwara ka. Zela malembe. Slim. Eza kombo ya bana mibali to kombo ya bana basi. O yusko ndi to vano bo yo moko mona nane. Mo bad to mwasi. Zandeng mo to mande ba mandef. Te nga buta mabungu nga bo yende ba buta ngono mona mo sa mandefte. Ba ebele na mukilo. So tambuli o mona baba ba sa mandef ebele. Slim, kota la yo boye avant ngana loba oyo zo refléter. Kota la yo boye bande kona se bien mo bozi ba réponse presque vous ali. Comment na rara morphologie na ye accoutrement na ye bozi ba réponse. Yo moko kota la mita la ndenge yo moko zali. Omi mona nani? Bon, na mi mona nde bato mukili bazwanga mo mobali. Sko nga mona kati na nga bike na mwasi. Na bongo na différent ya kandemo elo kwa nditi nde bato bakenda ba France bakenda ba États-Unis ba changer ba nationalité nganja ba créer nga na sexe mususu mais na changer na comme na sexe mususu yo changer na nationalité na changer na nationalité mais obimsa ki ada ki pardon ki nada kati na yo pourquoi bon nada na pesi no bambote sika ali nada za lokola na kolo bande alukwa mama nanga la pesi Mike la duchesse mboki batotanga bino nyonso secteur na bino nyonso clean na boza mibali na mibali siko comment ko nada za lokola mama na te otongo ka ke miss nada ton miss nada lo ba ke a miss miss jamais za mo mobile miss aka mwasi moi ti ba concours ba sa ka ba miss ba nini yo mona ba bali na kati iza aka ba basi na ba basi siko na ebite pourquoi na benga yo PD o to na ya bantima ka ki PD ndeti biso mikolo mboka tombé na coronavirus biso to yebi coronavirus e kanyi monde mobimba elo kwa siko coronavirus par exemple to peka mo lisolo mo boye siko par exemple coronavirus siko a mo mobile mo boye ana mbongo ebele siko biso ba PD mo biso ba PD to linga elo mo ilekela biso mutute siko na moni siko mobile mo ana mbongo ebele ma na coronavirus siko imagine toi biso siko ba PD tokata bakomba ba mibali bongo tokata bakomba ba mibali to makasi na tokata bakomba ba mibali to komisa ba tonton
et à tous à tout te mettre comme ça tonton dès tu corona ce comme pas moi boire na bon et là na coronavirus na bandi na mon cœur te pour il sali mabe na bandi pe ton corona Korochou, Koro bébé, et na katon na mukusi. On dit mino beno kufa na ozona na corona ka. Ka pour na mbongo. Biso va pidi toi bongo. Toi va être mon bon nzamba sa biso mystique. Siko nani Slim yo on s'inspire à travers nani parce que il y a eu des acteurs au ba karana ba rôle là yo s'il faut citer Mac la Duchesse que je salue na sur Mikolo aux affaires confiné ba fini bino na ba confiné bino ba fini bino na ndaku là aussi je vois Mastor yako bengo Mastor Mastor talara yo mais là aussi je vois Nada PD Nada na moni peso sunani Briefy la merveille parce qu'on a évité on s'inspire à partir na ba ngomisa toi bon premièrement d'abord dans banda na s'inspirant non mutaliboso s'inspirant ngiza sexy abanda a joie na nini nzonzingi mo boso bat bala na biso ba ebi koko ba joie na ba sila ba joie ba sila ba joie ba PD et ba joie ba ndumba PD mo boza kana ndo sikando kanga mama mutaliboso pa pesa ngele ngama voilà mais na banda kutala dali ya na donc na bien ki coupe Mike la Duchesse et après ton na komi sco na vandi mo mkie na nada na jusqu'au moto nada Miss Nada on a kato mukitango ebi Duchesse benga ga koko Nada benga ga mama on sait que mutaboti la Duchesse mutaboti na déjà la Duchesse pour na ngai pour na yo to zabo te pour normalement zabo est-ce que vous rappelez Nada que Nada mutaboti yo pour na la Duchesse toloba bon pour na ngai mutaboti Nada c'est moi qui la Duchesse pour mutapisa apisa lenga pour apisa biso ba PD lenga ata biso na place na biso moya alukwa ministre ngasko na porte parole ba PD ngasko na mitu apesa da poster to kuma bungu vous savez le gouvernement na ba PD la Duchesse ba Nada ba Briefy bosko Briefy au tient na classe to ba qui sans polémique parce que otangi la Duchesse koko na yo Nada maman bon so Briefy au tient na bien na click wana zati c'est-à-dire yaza Briefy yaza Briefy a joué bien na PC ba moto sikali to bito boy polémique mais na clique wana dosa polémique té Rolandi la selon hors de hiérarchie papa maman de la Duchesse et pardon koko na la Duchesse maman na yo Nada ngamu mwana yo mwana to suki ka wana so so abota mansi mabota te ba to kuma bana kala te to do jamais yaza ka waza Briefy la merveille yozo linga Briefy na ki la merveille na tanti linda bon comment on na ki linda yango na pe kombongo tanyango mais otala quand même linda na yoka ba tala azab sans polémique na ta ki c'est là aujourd'hui PD la Duchesse PD Nada PD tantine linda la Kardashian bon yo siko nga batu so mukili batu ba tala biso ba ebi normalement qui est slim to kolo ba ke omodi premièrement non na sota ki on a jeune talent ba onyo sotangi wana na même na âge ba mikolo nga et puis ba bandi makambo ngo kala liboso na nga boso za âge non biso to non même pas zo mikitsa be ponu banga ou mikitsa te pona na vanda na bango na mona Mike la Duchesse koko nkolo bandali na yebisio vous avez mokola la Duchesse Nada kutukolo bati to lia ne to lala ne to lamuka na yesu bo za pe ajmona Nada te to ajmo te uzobanga mpona mas wana kolanda te aza boxer mas wana ka po box nim te sala bongo bo za pe ajmona Nada mas te même mama na nga yebi ndinga bongo banda botanga ndina bo na ka vierge na no mo mki siko yo luka to kuma ajmona na ndina imta botinga donc ngana no jeune talent tu vois ngana no jeune talent bango ba zwa ki déjà moi accès déjà au banda ensemble salongo avant liboso la biso avant biso to botama da bazaka déjà ba kombana nyoso tangi o to tangi bazaki déjà biso sko to yena mpe pasika to yena mamba sika ope na tsada na kata kini makemba boya yo makemba za Nada so kutena na do ibiso Nade makembe za yo so kutenda na do ibiso makembe ya ngai siko na bien makemba yo mdo pesa Nada to Nada nemda yiba ati azwa ayiba petit mazwa pour azwi lo kwa mwana voilà nous sommes là sans photocopie sans commentaire
babi original et bunga na raté original reste l'original photocopie de banaka. S'il faut qu'on accepte, on croit que Makemba est yo. Pesa biso Makemba na ndenga systématique to comprendre que non réellement Makemba est ya tantine keke. Pour nada beta ngona ba nuance mo boy. O déjà mo kilemesana nango. Normalement ça ka bongo sozu loko fo modifier ngo salon bisala sala. Na linani nada modifier artiste et wambia ko bien ke mama. Mais ce que yebi kendo za bongo so yo bandika Makemba. Non, et yo kana parce que dans qui dans le ben bini na jeune kala na l'aide na C mais ba vidéo na wa kala ba to ba se référer na kala ba comprendre que zanga ça na ko buka na te télévision za radio te betele biso ka Makemba peut faire voir biso que non nada ndemutu azongo pana ton na ba na banda ngo deni Makemba ton na parce que Makemba ba to bana nda ko fo bazong tilanga ba kalinga ba ida ya mubesu ata batumba ata batokisa ka Makemba parce que mutu la mutu au moins Makemba ton na inspiration Makemba ya ngandeli ya bilo mo ba songi za bilo ba songi ndeti mo na mutu mo de la biso ko ba si mo ba jeune fille ba ikia ba jeune fille à quartier dans la quartier baba la tu soit moi jeune fille moi banda les cas d'intani donc qui jette un de to boka na ba jette quoi Makemba la zongo wana so mutaliki ka beta ma copine Makemba wa za pimbi kwa boki bakalinga soit boki batumba normalement mon origine Makemba ndia donc ça a une explication na pour na expliquer on ndenge na expliquer ngo libalo bakabati ba Makemba kasi monisco a modifier abeniansi ngaba video na nyonso même ya kala na banda na Makemba edo kwa ebandeli nanga même na bachumbu ba video nanga batu bola nanga ba ebi ilo nizo sala ki yo yeba na te po yo mutu bozaka na nada ça comme musika donc na ko ba niveau na yo na des na différence ya 8000 km quoi mutana poto na mutata awa siko ilo ni kanga yo yeba na te bon normalement ilo ke kanga biso ba jeune talent normalement ça non premièrement bino no pe bosunga biso te bato média et pour ça la promotion ici ngaka fu mukie moi jeune talent na ça ma nyonso na propre push na ngai mais ba Miss Nada ngana bi Miss Nada tonga bandi no kinada to jouer master adana bakar nditinga atambola makolo tida komia na atambola makolo mosiko souffrance ngotamana maboko souffrance isiko yangwana yo ngotamana maboko mais ya atambola na mutu kati je comprends ke yangwana loba ke omoni tiko ba nindingo otika biso otikanga plutôt otikanga mais normalement na rejouer boy Miss Nada ebi Miss Nada le mot est très important donc na ko jouer Miss Nada ebi c'est-à-dire ebi ke na jouer bien makasi koleka eti banda lotilobi tu vois que c'est polémique, nous comptons polémique, sans polémique. Sans polémique, producteur moi Hollande biso ya mbongo. Asa ata mo gad ya beta biso lo mo bien spectacle mo boy. Ata na ba showbiz ba ni ya beta biso mo lo mo boy. Maman Anne Kalambai na le big boy si il faut na tourner ba gag en tout cas, on sollicité déjà, il faut na tourner ba gag na ocha Brifi et tantine Linda asangisi na Kim Kardashian yina longoli kombo ya gege wana po gege soni mabe aussi c'est miso bona kila la boyo gege bimelinga te izangu na po na bongo te ko banga gege lo kwa séduction na séduction ba makasi nditi yo pende to vanu na plateau boida na moda miss no te ko tsa bongo te ko ici a un photo booking de Jésus to ke wa mam na biso wana mamba te ozoa wapi question wana isa question moi bien indépendant pour artiste indépendant il on fait ça là on peut na bimi na on fait ça là donc merci pour ta conscience merci pour la conscience de dire que moi il y a ça est-ce qu'il y a moyen de retourner dans le groupe mon boy ouais normalement ça parmi projet nanga et kokozana kende ko intégrer groupe ils ont un gros problème déjà ils ont gémuké mais normalement ba comprendre que Slim atanga ina leka par ina et aleka par ina Institut National des Arts na ebi moi maile moi mukie ya makambo onde izaila kande izala pinta na boy koke na ko solliciter groupe na kota na comme acteur ils ont un problème déjà gémuké mais ba réalité m suto yebi ya mamambo ba groupe ngo ya to koma biso to bendana to lunga to saka ba mamake
to bima na ba sorti mo boy et moi nga aranga me bela onde monde ba façon monde ta mindele no sote ba bima ka na groupe mo boy bika bimi na groupe non et belé pe lelo ba bima na bon ba groupe te kinada ye mo kwa bima na groupe te yipsa na da bima na groupe ni azaka na sinak na master na ki master mais ba benga na ye alongwa ka ba benga na nada ba benga na sinak ko nga yibi mamba ile ka kuna ba benga na tonga avanja zonga boni qui master que zo memela libabe a changer mbamo ni sexe akomi F PD nada ce qu'on a qui PD nada vitesse parce que ça arrive aussi que non en tout cas bah abonné à Tolo Nassé bon excusez-moi c'est une scène chrétienne mais c'est une question que je suis obligé de poser ça arrive aussi des fois que ndenge bozoa bongo et comme la bino lo mo witika la bino normalement itika la makasi ko to kenda na kenda ba na uto sala nini mo bwe pièce mo ba bengisa ngapo ba bengisa nga na ba nini belé et na pièce wana bande na ko jouer na joie et comme na troisième épisode ba ça fait il faut na bongo la motema na zonga mobile parce que degré na zonga mobile ils ont simbaté ba couper banda bandela ba prise mais ce que nous mo pas boya na pe ya zu pa lekina ba ya ebele te wana bana nenga normal mais ba andi na mbongo ti ba mibali mo bwe lokwa ba moi ba mibali mo bwe ba genre ba mibalo ba benga ba complexé a sombi téléphone na sombi Samsung Edge na sombi en $200 qui na famille moi na maman ya moi sa bengisi mobile habité na lingala mo la mobile no tomba akomi pa ba moi si asimbi pe téléphone ne Samsung Edge a sombi ngo $200 ko maman moi sa tuni abi papa na CP na téléphone osomba ki on combien so oza muto aka complexé te lo bakamba mo somba ngo $200 yesko abangi amonika no nda tuninga boy sike na farti mkono yo singa farti ba otumba ngai abi o mama na somba ki on $30 ataka be mama na koti lobo na sac abi misi $60 pe sabi lobi elami bale asumba ki mo ondinga za kyana ebi jeune garçon na kima banda kima mo sneti lo mona na ate voilà allez-y vite comprendre que non c'est un artiste comédien ils ont les solo pour faire de gaieté Nassir boza tous confinés boza vraiment confinés mikolo pas de sortie libanda pena bo mona té alors que c'est une chose vraiment qui nous fait du mal aujourd'hui c'est pas biso te tobi que bo message za ko kende kayu kande bo lubaka bo message ko kende kayu bo message ko kende ba job mais boza vraiment confinés ils ont vraiment quelque chose de mal vraiment moto c'est pas non azaté. Mais à travers nos émissions, à travers nos gags, nos théâtres, bozo se divertir, bozo se détendre, na banda ko malgré stress, mais tout ça toujours on pour nous déstresser bino à travers nos vidéos que on met dans vos chaînes. Voilà. Tout le monde qui n'a pas sur émission na biso. Maintenant s'il faut aussi ngana bakulu tunayo oyo baleka parce que tu eba keno yaka bena keno na ye ndetinga na ko ya bena singi vena nga pa pimbo ma PM na bi ave tikila nga pena espace ko nga pena na mi pesa mata. Pour na babna nga idole nga pena yewana papimbo ma so tali détails des détails donc au moins na doit ndeng moko au nom de Jésus ce que yo pe message no pesa na bakulu tuna yo oyo baziza sur scène oyo kuti bango message donc to bayino na kulutu la duchesse to kitina kulutu master to kitana kulutu tantine Linda na habito ko bani normalement la ko banda non pas kulutu Mike la duchesse la PC bambote skali et normalement il y a azali banda ida ko vivre le quoi mundele tala moi no ye donc koko na ko lo ba koko na ye yo so ezali ya ko aider faut ko aider puis au pesa ngapetan na ko ça petit no pe play ça petit no play ça pe moi vidéo moi bo partager les moi ce que yo so partager les nga moi bo ambuke normalement photo ça ne gag ya biso de pour non et biso moi surtout ça ina gag et pesa mama na likambu yo ça ba jeté et pesa mama na likambu ko ka mbo ça bo jouer ne ba camarade to bambanda to ko jouer nyoso to ko jouer pe bambanda ya fingi nga fingi to ko jouer pe ye mama nga mwana ko na da no yo ko finga na da ayebi pe bien ayebi bien donc zo zongisa ayebi bien c'est-à-dire ça souci ya nada isayo non, source d'inspiration, bon, source vraiment tie mais tu vas une trop koko maenada koko mananga ito vanda na ito liana ito la nanga donc et ça parmi bloko à cause na scène à tuninga pa bi koto na beton bien yaka to ida na wati koto na beton bien na bi non beton bien mais la télévision ba te belé ba ko pesa ba témoignage bien ba tout mais ko tala ka ndingi jango ekendele on est na da cha musika na vitesse so comment non musika si c'était pas le cas, M. Songo Zanagoupa nada, ozo évolué nada,
Msusu ngozala pembe na ye banzonzinga kenda batunoza kenda ozala na ye mais déjà toujours mon c'est comme si nada asunola yo bon ko déjà rekoza pe pour to et comment mutile koma bongo et comment et fait que o kanga malamu ta célèbre déjà et batupe o balanda nga msu ba te ko pusa na su pembe na été pour kozwa ba makamu na yo nde kine comment lo ba ça manager déjà ba lo bano bon na ba manager était mais za ba juste ba fan oui ça que moni ba fan lo ba na PC mbote na ngologie ma copine kama nanga et batu belé ba yebi makemba donc ce ko ba yoka ngo aleka na émission pas dauphin ya mbaka e tonga beta makemba webi na zonga parler na lela na biloko kande ko mpa na ekemba mo woli na oyeba na esuti zolo ba na minute muto ndi mano za on sko doute ba on zimilanga te mais ton avant na tel na bité ko za l'artiste ezatike malgré makemba mais biloko asikape ali biloko asike ali ba mon cœur ali ba esa penza mbilo te ali betano biloko asika mage ba oyiba na bango ba ta ba yibi esa pelo côté siko jiba lo ba bongo esa pelo te siko slim petit gega ye nango esa penza mbilo te est-ce que faut ça le boko à gauche ou tu le boko à gauche ou tu na mutu esa penza mbilo côté za homona magena bengano pembe nanga esa penza meloko de tu biso sko basi mobile mo ba boyo na bata wa ba ya coronavirus ya yebisa mon cœur yo boyinga na kana coronavirus yo ka isina ngo lingo na moment ya confinement esa penza mbilo voilà nada master babi esa penza meloko te ata ozino makimba baina esa penza meloko te oyo boyiba te la richesse esa penza meloko te boyiba. Voilà, message na yo suka pa nada oya mesana kozwa oya zui elo ono makemba na tombolo lelo o bazo reconnaître au terre nango te ko banini dans le bané na linga ki tellement makas et ça que juste ba polémique monsieur ya ka ke batuke sala boy ayebi ki moi ngapi na yebi ki et donc il a pc bambote musa malamu des fois komela nga na WhatsApp patu na ndeni pe ba tournage ngapi na tu ndeni ba tournage et na komela ki na senga ki ko sa na egagi na senga ko sa na egagi bato mité malamu bato ba soutenir bato yo kaka ba kombo boke mingi pa ba musicien to yo kaka ba bedashu ba Beric Mandala ba docteur Jeff donc bato ya mbongo wana bo edenga ndeti JC Kalambai azobala le 22 août ndeti feti bonga ko bengisa pe na ye na sali ata mo makamba eza na France visa ka ezaka yanga moko ngasa cameraman kuta okete bo atangulu wa ko memanga te visa za yanga moko ndeti ngapi na ko kina ata na visa mo na risque pesika ka babe yanga na cameraman moko Jean na Hermas ba ko bomana to landa ka na sala ta vidéo na chombo ekoma mais ko soutenir biso nandolo babongo et ça biso moi bien et ça penza belote et to beta ta mo bilomo et lo mo bo nada moi ce par rapport à ça message tikali ya mutu moko yani Tantine Linda et il y a un message dans PC non conseiller brief la merveille uza ya nangai ya nangai ya nyokwami tante o lobi wana aya nangai aza mukolo ambiaka na makambo nditolo ba ambiaka na makambo yo azongela ko jouer brief la merveille pour la ligne na biso azati to aka misatu 4e minute ayete oh Mike la duchesse ayebi ndeka bo a senti mo biso ba to jouer mambo to na pinch da muto olanda ngai bi makambo comprend que na pinch na liki banda lotu lobi polémique te wana di bandenga talobonga di bala bi abi wana solo baneka bilobe la pamba te bilobe la te muto lo balo quoi anda plus a mungala yo mo da pida mungala akati bangala basala a pêche yo mo la da pida mungala use colonie nga na Mukongo Mukongo qui se respecte nalia safu kitoko nalia mbonzi nalia nini message ka ya ngwana na opesa. Voilà, c'était là le message passé par Nani Tantine Linda qui message, c'est sans polémique ici, on parle pas de, vous faites pas de polémique, c'est sans vraiment polémique. N'habitez. Ils ont un problème très sérieux. Hey, Linda. Nzambe. Bisou bye, talaka bisou bye tikala. Nayebi honte. Nayebi na yo kaka ba vidéo mo boye. Ke bilo mo bo asala ya bangwa bangala. O baloba solo sa.
mais so na bina corrigeant na corrigeant yosko te yosko te na corrigeant na basansiment bwe na linga sa vidéo mo pa bongo mais na longolo sko lo sako mais quel on en a na longolo sko lo sako na longolo sko lo sako mais na tongo sko makemba mais quand on a mutumo tuna ka makemba nga na obamba te ati non longolo ngo yeblo amitié makasi. Voilà, je ne sais pas, on est arrivé à la fin. Moi, numéro à contact, moi, ma dédicace, et puis, nous de moi temps, au centre moi le moment mais profitez de ce numéro à contact now. Numéro à contact now, pesa kaka, ils a plus 243 82 57 32 476 82 57 32 476 et bambote na pesa mingi na Gaël Zantonga Mobutu na Paris et Berado de Prince des Amunda, balobi bato ba sala moi ba jeune talent pe bazala bien et là on senga bino kaka. Botala ka mingi te bato ba sala pe kombo. Ba jeune talent ba ebele. Mutu aiba atike lelo gez agara binana. Akoyemba pe na fali pupa. Mutu nyonso nzima na ngote. Mais moi na moi aiba ati aneka moi na masina mais aye apesi pe makambo. Bolanda pe bato ndeko abiso to important na société. Voilà, bon, on a rappelé que le rôle est important dans la société, surtout dans le domaine de la gaieté, dans le domaine de nos plaisirs, dans le domaine de divertir. Donc, on a rappelé que nous sommes arrivés à la fin de notre émission sans polémique. C'était l'émission sans polémique. On a parlé de l'actualité de l'artiste, on a parlé pour faire en sorte que l'artiste aille bana. J'espère qu'à travers l'émission, vous dire que l'artiste aille bana, na sinenga na sana yopo au monde na bengise pe busaina yepe kuna moni atina casting nae. Donc et ça là que l'artiste aille bana. Maman Anne Kalamba, il passe Carlos Segondi, du temps pour savoir les bien contrôler. Serre Adélie Numompa, Mosakoli Mente, couple JC, Balobi, couple Mbwaki, papa Jean-Claude, papa Carlos et la maman Karine, Balobi, nous soutenir yéyo pour nous divertir bino, na banda kuna bana, basekara et ça a bien. Ben Maya la pape des nations Koko Tuzaya, Balobi, nous soutenir yéyo, pourquoi pas aussi Chikalukao. Chikalukao, je n'ai Joël plutôt, agent na boy na boka na bagi na boka Joël plutôt te. Déjà na boy tikangai. Pour nani? Ah Blaise des solaraté na na boka souté. Donc comprenez que les abatons na ngisu ko boka te. Je dis aussi des gros bisous à Glody Monet anti-stress. Glody Monet anti-stress na kata Paris. Moninga ya Tongo ya Chikalukao le judoka sa fierté na kati ya France et pourquoi pas aussi de dire un grand merci à mon ami d'enfance Toskador Kiala Mbongo donc bino des Blaise Bomi Congo et pourquoi pas aussi à ma famille Chantal Idoula Marie Fumbi Marie Silou Pierrette Mambu Mouya la maman Mouya la Charlotte et pourquoi pas aussi à mes bébés Abigail Neftali et na batonio sur dans galop pour Abigail Neftali et j'étais là aussi assisté avec Dibal l'artiste Dibal balobi mikolo coronavirus et kangi internet makasi donc baboy baziwap on laisse le micro à l'artiste Guégué à si ça bisona gaieté et moi et vous on se retrouve juste prochainement merci. Merci beaucoup. Babi Makemba ende zalaka nde na banda liboso. Yaya babi 2020 to côté déjà. Nyonso na 2020 ya ka mon cœur. Yaya nyonso eza mon cœur. Ata muto linga ate. Banda e mon cœur. Ata kuto mobile mo boya kana quartier na bino a déranger yusko mingi yaya ma copine. Mobile mo boya a déranger encore trop na ve na bino. Azanga netina. Po o mona sko dérangement le qui trop. Ya banda non mon cœur. Yo kate na déranger nga na linga ba bigbali ba genre lokwa yo te mon cœur et ata soda kangio na nzelo na mikanda te banda e mon cœur pas soda o kanganga na héros na ndeni mon cœur na mikanda na tikio na ndaku mon cœur ah oui babi ezaki oh mama mama na lobe mama lele mabondela tolo na se mutumpe na moi olemba te mama lele mabondela isika nyonso zali